Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, ma grande famille, bonjour, bonsoir, na Pesibisombo de na Congo na Yesu Masia. J'espère que tous êtes très bien par la grâce du Seigneur. Voilà, Zamba Bateli, Misibiso, Lissus na Mokolo Alelo. Pourquoi pas tous à la toujours reconnaissant ou bien reconnaissante Liboso nae dans l'union surtout tous autres télémaboye. Pour les gens on a makasi na biso des na makasi nae. Na ngwana tolobara toujours que avant de développer sujet na biso, to bandara toujours na lo sambo pour na ko recommander moment na biso na maboko ya Nzambe et apprendre to yaka pour na ko développer pour les sujet na biso to na ngo na ko partager na mokolo ya lelo. Éternel Dieu, tendre Père, te précieux, merci. Kosina libota na yuda libanga na talo nzamba lola nzamba bomo ina biso kolo bateli biso opesi biso makasi ya kotelema lisusu na tango liboso ya bana na yo topesi yo merci Yahweh te recommander moment oyo se na loboko na yo zana biso du début jusqu'à la fin o nyonso to ko partager na tango ezalo ezo te pai na yo sikete bon nzambe na yo mimoni se za la partage na biso to chasser o nyonso ezali ya yo te Yahweh lobela bana na yo Seigneur Yahweh ngana za l'instrument ya pamba o nyonso ko bima Yawe bano bayoka bavandisa pe batia yango na misala lokumu ekozonga epai na yo oyo nde mopesi na nyonso mozalisami na nyonso pambola makumisama dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà ma famille, amen, que Dieu vous bénisse abondamment na pesi bino mbote lisusu na kombo na Yesu. Vraiment na osenga na biso ka to s'abonner. To s'abonner yo mutotala ba vidéo nanga yo mutozui libaku lelo mbala liboso yo mutotala ka vraiment na nos s'abonner ezala ba liboso ezala deuxième troisième na éviter quatrième fois au s'abonner et kozala malamu pourquoi pas ko partager pourquoi pas ko liker pe ko commenter nzambe wana akozanga te na kopambola biso. Voilà, je vous aime beaucoup ma famille nzamba zwa lokumu. Oui, toye vraiment na sujet na biso ya lelo tu es partager entre biso ba mama kande na lobaka ba mama bo lembanga ite. J'espère que bo lembanga pété parce que mingi to bando yakaka moi mingi côté na biso parce que boyebi ke biso ba mama nde to salaka oyo vraiment to simbaka mama soko za mama ya makasi te na kati ya foyer mama soko za mama ya olenda te na kati ya libala na kati ya couple eza vraiment pasi donc mama vraiment faut za la mutu a telema faut za la mutu a lenda faut za vraiment mutu oyo penza que ata bambonge ye auningana me akokweya te po asimbami asana ba pilier oyo esimbi c'est d'abord Jésus-Christ de Nazareth asa mwasi a comprendre makambo ebele asa mwasi oyo donc voilà quoi ayokaka ya malamu ayokaka ya mabete mais ya bien ayokaka pe à mettre kango en pratique. Voilà ma maman N'hésitez pas partager sujet à l'élo. Moi si tout d'abord il faut yeba que osa force cachée ya mobali na yo. Voilà, moi si osa force cachée ya mobali na yo physique et spirituelle. Spirituellement et physiquement. Voilà, osa vraiment force cachée à mobali na yo sur les plans spirituels. Donc moi si osa force cachée à mobali na ye sur les plans spirituels, asa moi si oyo atiaka mobali ne na mabondeli. Asa mwasi oyo ayebaka kokuka mabolongo na ye pona mobali na ye asa mwasi oyo yeso ki s'enfermer na chambre soki 0 heure ebeti asa na ba heure de pointe na ye ayebi ke heure oyo ndenga na kenda ko solola na papa na kenda ko solola na Nzambe pona oyo etali foyer nanga pona oyo etali libala nanga na kenda ko solola na papa pona oyo etali vie ya libala nanga to pe ya foyer nanga. Une femme oyo azali force cachée physique ya mobali na ye aza oyo apportaka ba initiative aza mwasi oyo amemaka ba conseil amemelaka mobali na ye ba conseil ba initiative ya malamu aza mwasi oyo azo contribuer na vie ya mobali na ye mama soki tolobi ko contribuer tolo baka teke ko contribuer financièrement tolo baka bongote. Donc cela veut dire quand tu contribues dans la vie de ton mari aussi contribuer moralement aussi contribuer. Donc cela veut dire que oza mwasi oyo oza na ba vertu epele kati na yo aussi bimisa yango na ba initiative na yo na ba idée na yo na ba conseil na yo na façon ya ko sunga mobali na yo ki mwasi moko alobi que les hommes ont toujours raison.
mobali bazalaka toujours na raison mobali soka lobi faut tika ye faut yoka oui la femme soit soumise en fait moi si faut la soumise mais c'est pas que er surtout mobali ya koloba yo faut otika ye oyoka pe osaela ka oyo mobali ya koloba et bon soki mobali ayebisi okendo koma mutu donc okoma criminel okomi ndoki à cause ya femme soit soumise ya koyoka mobali ou bien ya koloba que mobali azara toujours na raison voilà non ce n'est pas ça mobali aza mutu o azana mai na makila donc cela veut dire qu'il y a un moment donné il peut aussi se tromper en fait akoki pe ko se tromper na eloko moko boye alobi a se tromper na eloko moko boye alobi a eza yango te et salami bongo te mais quand tant azana mwasi oyo ba bengi femme vertueuse tant azana mwasi o ba bengi mwasi ya maele cela veut dire mwasi wana aza wana poisa nini poisunga ye poisunga mobali wana pour orienter pe des fois na makambo mususu donc cela veut dire mwasi oyo aza force cachée ya mobali na ye physiquement il faut za mwasi oyo ayeba komema ba initiative il faut za mwasi oyeba qu'est-ce que tu dois contribuer comment tu dois contribuer na kati ya foyer na yo eloko nini oyo faut sala o apporter na kati ya foyer na yo oui lelo toza basi oyo tozo kanga penza mingi maboko te tozo luka tozo teka tozo se débrouiller quand même dans ma femme entreprenante donc cela veut dire tant ozo entreprendre quelque chose oza ne loko moko ozo sala oko mema pe toujours quelque chose wana kati ya fae na yo eza mabete financièrement ou bien matériellement eza mabete mais moi si oyo lelo mama bia ekolobela lelo asa moi si oyo azo contribuer na ba plan wana nyonso sur tous les plans donc cela veut dire moi s'il faut yeba comment oyo ko contribuer na kati ya foyer na yo ko sala moi si ote tant yo za omoni papa ye na ba paquet omoni papa ye na enveloppe à chocolat wana nde yo komi gentil oh tendresse belé makasi wana ba chérie eke ezongi wana ba bébé ba mon cœur ba papa tant mususu benga pe susu ata mobala ngo papa to benga ke pe na kombo na Jean-Luc Jean-Claude Josué na ebite soki nani na ebite mais kaka komona kaka enveloppe à chocolat koti na ndako na mokomi gentil okomi na ba tendresse belé okomi sexa papa pamba okomi ngebu okomi ongala tout ça pourquoi parce que au moment que enveloppe à chocolat ya ki donc okomi dako bongisa température okomi dako bongisa climat ozo bongisa atmosphère ezala bien pour ça nini pour yebike moi feuille et botenda na eya okota non moi ça sera moi si car ya bongote donc cela veut dire que oza moi si oyo oyebike ozo contribuer pe ebele na fille ya mobali na yo oza mwasi otango mobali azwi pe enveloppe à chocolat wana olie yo koma na ba koseke ebele na ba tendresse ebele po yebi ke bapesa oke osomba kabelo oke osomba chaînette aksika oke osomba elamba esika eza kaka wana te koluka kose limiter kaka wana te donc cela veut dire que il faut omemela mobali na yo oyo ezali ba initiative ya malamu il faut omemela mobali na yo oyo eza ba idée ya malamu ah papa tovandi boye nini tokoki kosala mpona avenir ya bana na biso tokoti bana bakoli ou bien bana bazokola lobi ya bana na biso tozo préparer yango comment tovandi na bamboka mopaya oyo eloko nini tokoki kosala pe lobi ata tozongi na mboka na biso totelengana te tozala balocataire te tovandi boye c'est ça une femme c'est ça mwasi oyo amemaka ba initiative mobali azalaka na posa donc dans sina lobango analobi que mariage eza domaine moko ya collaboration donc cela veut dire mobali tango azwaka mwasi ayebi ke azwi partenaire ya vie donc tolobaka partenaire ya vie c'est pas seulement que partenaire ndenge tolobaka partenaire ya mwasi ya mobali oui c'est ça c'est bien bon mais aza pe partenaire oyo aye ko soutenir ye na kati ya ba vision parce que koluka okobala mobali oyo okuti mobali wana aza na ba vision na ye okuti mobali wana aza na ba vision na ye okuti mobali wana aza na ba ambition na ye okuti mobali wana aza na ba projet na ye et nini ekosala ke ba ambition na to pe ba projet wana vision o mobali wana aza na ngwela nzoto yo nde mwasi mutu koya kolata vision wana nzoto yo nde mwasi mutu koya kopesa valeur na kati na vision wana yo nde mwasi mutu koya kolatisa yango nzoto à travers ba idée na yo à travers ba initiative na yo à travers kosunga ye koyeba ndenge nini ya malamu oyo
bino to pe biye akoki ko s'orienter pour na réussite ya foyer na bino. Boyebi réussite na kati ya foyer, na kati ya libala dépendaka na mutu moko te. Parce que bonheur dont on vivant na kati ya libala mutu nyonso tout temps okota libala. Mutu nyonso tout temps na kati ya libala zaka ana posa à vivre un mariage heureux. Azaka na posa à vivre bonheur na kati ya libala na ye. Alors kozala heureux wana to pe bonheur wana, ça dépend pas seulement de l'homme, ça dépend pas non plus seulement na kati ya epa ya mwasi, mais ça dépend ya batu mi parler oyo basangani na lien sacré ya mariage. Ça dépend na bango mi parler ya koyeba ko simba na main dans la main, ko s'orienter, ko sungana, pe ko sala nini, ko créer bonheur wana, pe ko vandisa esengo wana kati na bango. Et lobby couple na bino ezala couple o biso pe to bandota na boye to beta lisolo ya couple wana to so beta la bino maboko. Pourquoi pas malgré na mokili baloba batu beta la mokili beta la batu maboko te non eza na batu beta la batu maboko ba félicitera batu namso ba mona ebino nde bo bandaki e boso kende ba moni ba beta ka bazali ba ko féliciter. Donc cela veut dire que moi si il faut oyeba rôle na yo ezanini, moi si osa force cachée physique et spirituel ya mobali na yo. Sur les plans spirituels, osa moi si okuka kama bolongo pour la mobali na yo. Tu sais prier pour ton mari. Moi si oyo oza ngolu wana, oza chance wana nzamba sala grâce wana. Okutana na mobali oyo abombela ko ba secrété, abombela ko ba projeté, abombela ko ba posa oyo yazo linga sala te pour venir ya foyer na bino. Maman c'est une grâce. Alors vous aura temps ya ko bondela mingi pour na mobali wana. Alors vous soit temps ya kotia mobali wana na maboko ya Nzambe. Alors vous soit temps penza ya kobondela pona mobali wana. Donc yango wana de force na yo caché. Yango wana balobi derrière un grand homme, il se cache une grande dame. Pourquoi balobi se cache? Cette grande dame se cache pourquoi? Parce que cette grande dame, elle est la force cachée de son mari. Donc asa moi si quoi asa force moko cachée na sima ya mobali wana. Eza na moi si moko azo pomper na ba idée, azo pomper na chaleur ya prière, azo pomper na ba initiative, azo pomper na kotindike na nzela malamu na kolakisa ba orientation. Donc cela veut dire moi s'il faut omiyeba, il faut yeba valeur na yo, il faut yeba rôle na yo, il faut yeba eloko nini oyo il faut sala, il faut yeba eloko nini oyo kenda ko sala na vie ya mobali wana. Comme j'ai toujours l'habitude ya kolobako na kati na libala mutu nyonso aka na mission, mutu nyonso aka na mission na kati ya libala. Alors esengaka mutu na mutu ayeba par na ya mission ezanini wana ndo koyeba kosala ngo malamu. Wana ndi kosala malamu koyeba vraiment kosala ngo malamu koyeba penza ke non na comprendre pendant que na vie ya papa oyo ngabe na rôle na ngabe na mission na ngeza boy. Alors comment na koyeba kosala mission wana? Comment na koyeba kosala mission wana pour ezala malamu? C'est ça. Donc moi si à sa force cachée physique et spirituelle ya mobali na ye. Asa mwasi oyo amemaka ba initiative, asa mwasi oyo alatisaka vision ya mobali na nzoto. Donc eza ba vision oyo mobali azana ngo. Donc pour elata nzoto esengaka yo. Esengaka yo mama. Ce n'est pas pour rien tant Nzamba ke la mwasi azwa la lisa mobali pongi. Ala lisa mobali pongi pourquoi? Ayebaki ba vertu oyo yatiaki na kati ya mwasi. Ayebaki eloko nini oyo yabandai ko sala kotia kati na mwasi. Oyo mobali ko yeba te. Omona pena ke ofanda pena na mobali penza bo. Ozo pesa mobali ba conseil moko bo. Ozo pesa mobali ba idée to ba initiative moko bo mobali betatali wow. Merci Seigneur. Donc et ça ba moment moko boye, faut vraiment mobali azangelo ko loba ka wow. Alors baka wow. Donc, waouh, ça dit déjà beaucoup. Donc, cela veut dire que écoutier, et vandi, et siko liko nango, pour ayo kango pe asale la yango, alanda pe orientation wana. Ça demande maintenant quoi? Ils ont demandé ce que force cachée spirituelle. Et si ka o wapi yo ke to buka mabolongo lisusu, pour ba projet wana ba initiative wana ba biloko wana sala nini, et la tanzoto. Et là tanzoto mama kozalaka mwasi autant mobali ayena enveloppe à chocolat na ndako yo mama ko vision na ekotika na kabelo te, vision na mama ko kanela mbo mona ki na TikTok te, vision na mama ko ekotina te. Faut la mwasi ya ba vision ba grande chose
peu importe âge na yo, kota la âge te, kota la nini oyo sate, yeba que je suis une femme, je suis une dame, dans la vie à mon bali oyo, na eko sa nini, et loko nini o nga fona ajouter. Donc malgré âge nanga, malgré o na koyi kozala, donc cela veut dire que kati nanga, il faut na bimiselo komoko de spécial, il faut na bimiselo komoko précieux, il faut na bimiselo komoko de particulier, ou eko ajouter quelque chose, ou eko ya kosala ya minene kati na mobali oyo, na vie ya foyer nanga, ya mobali nanga, c'est ça. Moi si wana nde mobali bali balingaka nde moi sa mobali alingaka vandi pe moi sa yeli epe ba idée. Et ça te ya pakulaka. Donc cela veut dire avandi pe boye ah papa na moni osu bongo na moni tozo zwa ou bien bongo toza na projet zande et ça ne lukana nous tout d'abord oyo kaena parce que moi si pe ayoka pe mobali. Faut yoka ye nan tant yoko yoka ye en tant que femme sage ce qui projet na ye tope o ya kobimisa eza ya malamu o soutenir moi ça sera toujours ne loko bakisa kolobate ke ozange loko bakisa parce que est déjà à l'opinion non oza aide donc cela veut dire que ça sera toujours ne loko o ya kobimisa kati na yo oza aide donc cela veut dire tant ya oloba yoko bimisi o yoko ikobimisa yoko lobi o yoko loba o bakisi o yoko bakisa et ça nini et donc cela veut dire il faut savoir collaborer na kati na libala. Donc moi si na mobali sengi na ba collaborer parce que un vrai partenaire. Moi ça partenaire à liposo ya mobali de même. Donc cela veut dire que tango batu wana mibale ba sangani donc faut loko moko ya kitoko ebima na kati. Il faut loko moko ya kitoko ebima na kati pourquoi parce que yana mutu moko po aza force cachée. O azo travailler pendant que libanda batu ba moni balobi oh boko bino boye baka mwasi na ete azaka na mwasi mo ya maele azaka na mwasi moko ya boye mama okoyi kozala sopa kabiju na nzoto olataka kano parce que biso nyonso tozaka na posa tozala bientôt apparaître bien mais libanda ko apparaître wana kati nde oyo mobali azaka na ngo besoin yango wana la fois passée na lobelaki vidéo eza awa qui la beauté intérieure d'une femme ça fait partie aussi parce que tant beauté on est en kati et ça beauté où ils ont mis ça initiative et ça beauté où ils ont mis ça idée à malam et ça beauté où ils ont mis ça makamba kitoko où ils ont ça que ils ont bota mbuma kitoko mobali atali amoni ke mbuma kitoko esali nini et botami amoni ke mbuma kitoko ebotami donc moi si oza force cachée à mobali na ye aza mwasi ayaka na ba initiative mama oyebi na mokili oyo eloko oyo esila te bawelela te eloko esila te bawelela te koloba te ke lelo baninga baotia kabelo ngana ona tie kabelo te na orate to ale shekite parce que lobby osale la première il y a épelé peut-être oh yo zo envier lelo lobby oza la première na bango au moni vie esenga kota la lobby kota la lelo te parce que tant total la lelo to se limitaka alors que tant ozo ta la lobby ozo dévancer déjà na makambebele et bato ba ta la lelo lobby oza la première na bango lobby oza na mutali boso na bango de ba oza la ba l'échec donc cela veut dire que na vie esenga ka sacrifice na vie il faut aussi qu'on a la patience parce que tant oza na patience quand tu te sacrifies aux autres en a patience aux autres se sacrifier et c'est par là donc on a babino kwa kito ko bima katina yo parce que nzambe pas ça la sika kimi ezali et sika patience ezali jamais nzamba ça la sika mutaza moto et sika makambo ezo vanda te nzamba yo sa ndeni ako inspirer au neni, à orienter au neni. Donc cela veut dire qu'il faut avoir la patience, il faut qu'on se sacrifie pour qu'on y yamalam ni oyo faut ça là et yamalam ni faut ça là. Peut-être pas si belé le lot tozo mona, tozo envier, to yebite ba sacrifice nini ba sala ba sacrifice amalam yamakasi. Basala ba sacrifice belé pour tout monde bango o biso to to mona bango lelo. Mais pourquoi pas pepe lelo biso to yeba pe ko se sacrifier de la même manière au bango basala pour na ko bongisa lobi na bino. O yebi ke tant ko se sacrifier pour la malamu lobi nyonso comme na mo facile. O za lisusu te o luka o bango mona ke eza wana donc parce que o bongisa ki déjà lo mo boy eza déjà préparé. Donc tandis que tant yo oza
ozoyeba ko se sacrifier te tango yo ozotala kaka mwasi ya kilelo fo azala boye mwasi ya kilelo fo abima boye oui fo ozala propre parce que nga moko déjà nalobela likambo ya bopeto fo ozala propre fo ozala présentable fo ozala kitoko mais na kati nango il faut yeba ke ozolia nde balobaka soso aliaka eloko ekoki na mongongo na ye mais na coulisse oza oyo ozoprépare oza oyo ozose sacrifier na makambo moko boye po lobi ezala meilleur. C'est ça une femme où il y a sa force cachée à mon bali naïe. C'est ça une femme où il y a sa force cachée spirituelle et physique. Il y a mon bali naïe. Vraiment. Des messages nazaki nango to partager yango yo na que prochainement to développer yango lisusu prochainement to lobela yango lisusu davantage na que oyo déjà to partager lelo et c'est belé. Et c'est belé na oya koyoka ngo penta kozala concentré ayoki message oyo na que a bénéficier na eloko moko ya mutu ya oyo eko sunga na kati ya ba couple na biso na kati ya mabala na biso parce que mutu moko te alingaka asa na libala oyo asa soki ndenge mutu ça sera pour ça un mariage heureux na mariage à kimia. Donc cela veut dire faut oyeba kati na yo oyeba nani oyo zali oyeba force nini oyo faut bimisa kati na yo pour te oza force cachée ya mobali na yo. Vraiment nzambe alola apambola biso ba maman nzamba apambola biso to s'abonner vraiment massivement et to kutani prochainement pour na numéro ya sika wana ngala tiki bino to s'abonner to bosana te vraiment ko s'abonner. Merci beaucoup, bye, à la prochaine.